route mokale loko babika kozwa mbongo baza mbongo pa banani pa chauffeur ba soda so pousse bosomo na kanga sima mbongo mais eza na entretien ta mujete na route mokale o nde o mona baba ezaka awa entretien ezate par rapport ya nini salité selon bourgmestre ya Kimantseke na yebite papa bourgmestre na yebite ba bourgmestre ba opesa biso salongo esala makate samedi ezalaka ya la police aye mama pesa nga desa mama pe akomi peteti moyen sala salongo ezate mama na kosi depuis que cette situation a commencé non. Bonjour, bonsoir, tranchant internet, chers téléspectateurs et téléspectatrices de chaîne YouTube, il y a biso podcast en tout cas. Un grand merci à vous, abonnez à biso donc confiance bozo pesa biso car n'engue zalaka et puis n'engue bozo fortifier biso pour karato qui t'a vraiment dans terrain tout l'accès rabino comme ça là et aussi la pena bien ba conseil nabino ba remarque nabino en tout cas toujours les bayango te bon continuer toujours comme ça donc bon ça car malé mais n'engue zalaka donc quand votre humble présentateur votre humble serviteur Watakin Fekate, le lion de la presse congolaise, autrement dit appelé Exode 1414. Et puis je remercie mon équipe technique, Sima Caméra, Nazaki Bongo, je suis Mbungu et mon Achango. Voilà, très chouette, le lot qui a vraiment la commune qui m'a dit précisément la route Mokali, donc route Mokali Oyo, ah vraiment, balabala Oyo, derrière moi, et Zabongo. Boulevard Lumumba, donc sur des montées à Pascal, derrière moi, Bozomo na Wanakuna, donc tu cotisco na route, donc route Mokali, et tout bête à ce qu'on dit sur le lac Sabino, vraiment n'engeni population à côté, vraiment bazo souffrir pena makasi, et nzela pena zope sabongo pena pas à rosara la coutute, car n'engezalaka, et zapela n'engez sima, total à ce qu'on a sima na awa, de Bozomo na kaka, un grand merci Montréal, donc na sima na nesko sika, nzela yango ekei siko. Et si quand nzela yango ekei donc bozomo na vraiment population baza vraiment le nge pena makasité ya kotambolaka kolonga sika bazo utana ba bekuke na bango kokene bongo kobima ana boulevard to pe kokene bongo na centre ville kuna pena pasi route Mokali oyo nzela oyo za abandonné wuta kala basala misala babandaka bien basukaka. Alors, ce qui vous les bêtis vraiment côté ils allaient rapidement pas si makasi kaka nengeza. Tandis que la route Mokali à l'époque c'était pas comme ça, la route Mokali ça qui bien. Il y a des baba mi kondi ba ndolo le ka ko kende tina ba suka kuna ba temba artiste musicien ba beta ba concert ba terrain ya Swamanza ba jibe mpena ba weranson et bele terrain Swamanza to ba ndolo le ka normalement. C'est là oyo de greba bois qui sala yango to comprendre te. Parce que tozo qui ta place moi ben na dokolo. Et après dokolo pesa koto place avec na dokolo to la sabino li bulu e salami wana vraiment to rappel réaction de la population bango ba repesa mbela kaka ndenge za donc en tout cas restez branchés et bon ça peut être vous allez toujours connecté na chaîne Amino Bolinga Makasi il y a biso podcast on se retrouve juste après merci. Donc voilà tranche internet chaîne YouTube il y a biso podcast à tout grand merci à vous to comme si ko wapi li bulu vraiment ezopesa pena la population kokoso Makasi ya kolongo awa kokende ti ko mabongo boulevard Lumumba et puis pour que ba kende bongo Sainte-Fille en tout cas awa transport ezaki nango kolongo awa sika bato bazali ti kokoma na basuka kuna c'était 500 francs mais actuellement de tozo ba boy transport mati et à cause ya libulo bozomona en tout cas banda bongo utakala donc ekoki koloba toki kozongo pe ba 2 ans. Donc, 2 ans vraiment, les boulots, ils ont dérangé vraiment, Imboka, ils ont dérangé, Congoman, ils ont dérangé bon, population, qui a côté, en tout cas, ils ont la peine, pas ce matin, si tu ressens vraiment, faut population, base à la peine dans les calmes. Donc, il y a des gens, députés, députés provinciaux, Bokei, mais bon, base nabino, si kabo utake aux la peine, malam mingi, tout ka bongo réaction pe il y a population moko na moko ba koloba pe pona nzela bango en tout cas nzela o pena pas si peu mawa dangereux ce qui vous le bête tika mukie bazo bongo ba pirogue pena ba mati boulevard il y a to kiti pour intervention to ka réaction ya population moko na moko ko zapena malam mingi ya olingana so la pena manema donc ba papa nga ba excuser vraiment mote papa bon mote papa comme la
Maniema Kao. Tozo souffrir en zéro d'un effort. Bah, pena une solution zéro, on se voit, to souffrir. Ok, mon moteur quoi, to casserie dans ce cas-là, siko. On lui a une solution. Nzela nga bale ça m'a besoin combien de temps déjà? Ah, demi kolebe le Roumeli pena to souffrir. Solution de Zomate. Zomate, on lui a une solution. Merci beaucoup à toi, mon papa, ça va client là. Ouais, to lié pena temps pena mingi. Zate bo ki ndenge ba chauffeur ba moteur ba ko ba bongo donc bazo souffrir pena makasi. Bazo nyo comme ça la pena ambe makasi. To ka pe réaction ya population moko na moko ko za pena bien makasi na solo na papa. Na papa pena. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup à la caméra. Comment on a? Président Élisée Chimbadi Kabamba. Président Élisée Chimba Kabamba. Chimbadi Kabamba. Chimba Kadibamba. Voilà. Merci beaucoup. Le logement te quitte Awa. Te le bela mingi. Vous avez mon à côté. Naza notable ya Awa. Notable ya Awa vraiment. Félicitations. Ah, tout ça dans la quartier ni na pas non parce que tu es bien la route Mokali. Quartier ni tout ça vraiment. Quartier Kakoudi. Quartier Kakoudi. Merci beaucoup. Ça moi on m'a appelé. Mais à l'époque, est-ce que les boulots ça là Oui. Il y a eu ça et puis à un moment donné, gouvernement y ko sala nzela oyo. Makadam ezalaka te. Awa ezali place babanda ko benga libulu manzengele. Il y avait ça. Mais leur gouvernement programme ba chabiso makadam na nzela oyo badama yango ekomaka bien. Awa tozoloba eye kobeba pona nini parce que bakanivo nyonso eza bouché. Alors l'air mayezo ya quand l'air mbule zo beta mayezo zanga place ya kokene nde buki lisusu la même endroit où ezalaki libulu manzengele elinge zonga. C'est ça notre problème. C'est un problème très sérieux parce que route Mokali eza route oyo eza na population ebele. Ce que lingo yeba biso yaka na 4 heures du matin. Vous verrez comment il y a une pression démographique. Nous avons beaucoup de populations de ce côté. Alors, eloko yo ezo sala ke batu bazo utaboye moyen ba futa ticket moko pona ko katisa Pascal ezate. Bazo futa des tickets. Alors une population pauvre va se décider de marcher à pied et puis ça nous pose problème pona biso mutu tolingi population les tozo loka bongo mutema na biso ezozoka. C'était ça notre problème. Nous voulons évoquer aussi un autre problème. Depuis que cette situation a commencé, il y a à peu près 3 mois, nous ne voyons même pas les bourgmestres. Nous ne voyons pas les chefs de la municipalité, c'est ça sa charge. Il ne vient pas. Aucun constat, il ne dit rien. Voilà pourquoi nous disons ceci. Biso notable Kimba, c'est quoi? Nous avons un candidat bourgmestre propre à nous-mêmes. Né ici, grandi ici. Toboyi ba bourgmestre oyo ba uchi na poto bozoche la biso. Et puis na élection oyo, j'avertis tous les conseillers communaux. Bayeba ke yambalo il y aura une pression. J'ai même déjà appris que bazoli à Liambongo pour bazoli c'est la biso muto ya zo sale l'autre côté. Nous allons mettre la pression populaire qui sera au-dessus de la loi parce que le salut du peuple est au-dessus de la loi. C'est ça que je voulais vous dire. Et pour terminer, je vous dis merci. Vous êtes les seuls médias qui vous venez nous consoler. Boya Kakota Labiso, nous sommes Congolais comme vous. Amenez nos informations vers les autorités et ça va nous aider. Okay. C'était ça ma pensée. Merci beaucoup, papa. Est-ce que Kolongwande, si tu as exemple à Mapanza Kuna, voilà. Et n'a pas, si Moutoua Komatina boulevard Lumumba, pour foot, ça va combien? Voilà. L'air ezalaka bien. Ce qui Moutoua Uchi Mabanza, na moto, il y a deux pinés. À Keti Pascal a offert 1000 francs. Si quoi lelo, pas Moutoua Uta Mabanza, à Keti Kuna est commis 2000. Et la plupart des cas, c'est quoi? Au fouti nous 1000 francs, kuna bakitcho awa yomoko katisi mai makolo, ozui sous 1000 francs, ok Pascal. Et c'est ça ce qui souffre notre population. Donc, la population ya kuna, pour pas traverser l'angam, en tout cas, ça devient très très difficile. Et puis c'est urgent même, c'est urgent. Et nous avions pensé que Batubakozwa Makanisi, il y a kozwa leadership Yassika. Leadership Yassika, c'est-à-dire ce que vous faites là. Venir à proximité de la population. La population en votre présence même, regardez cet embouteillage. Ce qui Moutouaouti Pascal a à 1 heure du temps. Il va arriver quand? Ça sera compliqué. Yango tozo sengaboye. Ko bandana mokonzi amboka yemoko. Le premier ministre, même s'il est
démissionnaire assure les affaires courantes, nous demandons une intervention rapide. Parce qu'au niveau du gouvernorat, au niveau de notre municipalité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Okay. Surtout celui qui est à la municipalité doit partir. Nous ne l'aimons pas, il ne fait rien. Mais il y a aussi des députés provinciaux, vota qui va députés provinciaux, des députés nationaux, malgré que bani misalate mais bazane c'est banas. Professeur vota ka na mobutaka koleka wana bayaka te ba nzela ba mona bango te. Te ba monaka. Ils voient, moi je pense que ils vont faire des plaidoyers et c'est une occasion pour moi de les aider. Les députés n'arrangent pas la route. Député si. Oui, mais il y a à Kokita, à la population n'a pas souffert. Si mon son a qu'un angle, est-ce que il y avait déjà Basola Nabino? Il y a un seul député qui est même national qui était venu. Au lieu d'engager le gouvernement, a eu la solution à Yemoko, à Boaki Moa Babrikayo Place Wana, c'est qui a créé un deuxième problème parce que Bamabanga Wana Ezo Bomabapine, Yabami Tuka Yabamoto et les gens ont peur. Mais ce que nous demandions, c'était quoi? Les députés provinciaux, surtout Yakimbanseke, tout le monde qui a été voté dans notre compte. Mais venez voir ça. C'est ça le mal. Mabe ya ba population Yakimbanseke Zali a voté les députés, ma campagne. C'est ça chez nous. Et ça nous fait mal parce que lui vit, il ne voit pas ça. Mais maintenant que nous sommes en train de souffrir, il ne viendra pas. Alors c'est un dernier message. Nous allons faire des pressions populaires sur nos conseillers communaux. Nous allons faire des pressions populaires sur notre assemblée provinciale jusqu'à ce que Route Mokali a une solution. Okay. Merci beaucoup papa Bokinenge papa Utikoloba. En tout cas, ils ont vraiment faut qu'on l'endera comme ça pena et cause à la malamu mingi. Merci beaucoup papa. Bon service suppose à la musala. En tout cas, cause à pena malamu mingi comme ça. Nzela oyo donc nzela bozomona oyo kolandela cause à pena malamu mingi. Donc je suis ko sungana ke ne pena ngambo wana. Na so la pena mama azoteka liboso ya libulu oyo. En tout cas, libulu ça la pena pas si makasi. Donc tout le monde a nzela oyo vraiment ezo ça la pena pas si makasi. Et ça la pena pas si surtout pas na classe minga donc pas na classe vraiment bazo koka vraiment kolongate na ngambo wana tiko ya boye vraiment ezo pesa bango koko so makasi ezo pesa pena pas si makasi to pusa na ndeko Josué to mo pena sika ngwa to so te kaka na bokasi ya kolaksa bino kaka nzela yango ndenge komi ya kolaksa bino nzela yango ndenge komi. Et en tout cas, ils ont ça la peine à passer. Ils ont souvent vraiment tête. Et voilà. Vous avez un bon poto. Bah, poto au saganate. Donc, Talanzela n'est commis. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Zalaki Boete. La population va souffrir vraiment au saganate. Le loco tu dis a fait grâce et ça les peine moins bien. C'est parce que moula pena beta pena makasi mais ceux qui voulaient beti makasi même place on a télé ezalaka pena boete ezalaka pena pas si makasi donc population bazo la vraiment ils ont ça la pena bien te de tozaka awa toko sola kaka to sola peka kana ba pena ba natif koto yo na sola pena elenge masayaka masa nga pas mon koto yo moto chef. Merci papa. Vous avez mon koto yo on va dire ngana fa na venir écoute. Venez écouter, merci beaucoup. Banzela ou ezala bandeni côté. Ah en tout cas nzela o baby apata mbule zo beta ba mi konzina biso pe ba tala ba sala ta elo hote. Elo kona zana posa ngwana. Yesko za mwana classe otanga na ngambo be ngambo wana. Nga tanga na ngambo. No soki mbule beti koto nzela boya te. Ah toka tanga banzela kasa mwana ya koto ezate. Donc bozo ke le kana mipanza ba panga batu mwana le kana nzela ezate nzela baby. Ok, merci beaucoup. Naso la pena maman langa. Naso na maman langa mbote mama. Mbote papa na. Comment on est maman? Maman Zozo. Maman Zozo pena mona côté hein. Ah. Merci beaucoup. Ba difficulté ni bozala mona nzela otozo mona pena wa. Nzela chez baby. Nzela baby à partir à terrasse oyo eza kokangana. Terrasse eza ko boucher kuna au lieu que maye ke na terrasse maye zo déborder à partir de balabala. Quand on a débordé na balabala, ezo kota na baveni, na baveni ezo kota na bandako. Bandako batu bazo zinda na bana pe, bazo chola pe. Yango to senge na bino bakonzi. Pe na balabala o tadila, sobo kiti kuna tina niveau moko ya C. Mama moko kuna na lopango na ye, azwa akanga
akanga clôture ne ebima ti na niveau ya balabala moyen mai eleka na ekende tout droit eza te sikoyo mai wana ezozongela bato na kati ya mapango ezokota mai ti na kati ya bandako so mai ekoti ti na niveau ya loketo awa papa bana bazozinda bana bazokufa leta azwela biso solution na nzela oyo bongo mama oyo olobi ke akanga kuna eza ke leta moto apesaki ye mibeko to asali yango na ndenge na ye moko asali yango na ndenge na ye esengeli leta aya kotala yango azwa mesure na place wana azwi mesure na ye azwi mpe mesure na partir ya terrasse awa. Merci beaucoup maman. Bongo siko loka bile pe bozaba na quartier to ba moni loka bongo soki mbule beti makasi ezopesa pena koko sur la population et là on les zanga yi kokende bongo kofunda ye pa ya chef du quartier yango ya biso to oyo bato preparaki a poto kende ba mama oyo na ba papa oyo na yebi te so balingi ni mpo na ngai na sepela ye tokóma ti kuna tokendaki tokuti mama na azalaki te babi ake na parquet kotika so dossier yango na moyen tokende ezalaki. Okay. Merci beaucoup. Sikoyo libulu oyo vraiment banda komona yango ezwi esali ntango boni ewumeli papa ewumeli mpenza ewumeli ba 2 ans déjà ekoti. Mais il y a aussi surtout bino ba mama il y a aussi ba député au bayela bino ba député provinciaux ba tout le belano national couché ba député provinciaux aelio liputa aelio polo après lobi à savoir là qui na ye nenga tiki bino sikoyo na difficulté ba député bongo koloba bango ni ba député bango mo ba mona baya ba ko restera biso sika o parce que to votaki bango to ndimaki bango basala po batalela biso pe passe oyo ezoleka na balabala o. OK. Merci beaucoup maman. Bino bozomona bongo population comment bazo souffrir donc en tout cas ça la pena mabe makasi bota nesi libulu oyo bandi pena utakala bana pena utakala biso to banango ya oye pena bikeno na ke terrain ya Swambanza oza pena moto à l'est de boulevard Lumumba okoti pena calme ba mituke banda ko kene pe nzela ezalaki nango bien nzela ezalaki pena calme pena okei lesi ba Swambanza oketala pe match et puis soki lesi ba jibe ba beta wana ba Werenson ba ke pena na Swambanza wana osati pena oke pena calme et oui mais les pena temps mais na kilelo tozo comprendre et là on est ozanga pena ko bongisa yango ko zola yango solution tala nenga ba kongomani bazolela bazodéclarer et ça pena pasi tokota susu ngambo wana tosola pe kaka na population ndenge ezala. Merci, on se touche juste après. Merci. Donc voilà bino bozomona en tout cas bomoni siko tokoti siko na ngambu to na ngambu kaboli ba voisin place tozalaki na sika o toza en tout cas nzela bongo bozomona nzela vraiment ezopesa pena kokoso makasi nzela pena kokoso makasi bino bozomona embouteillage yango bozomona bongo embouteillage total parmi tout kapena et kangami pona kaka nzela eza malonga te surtout bala moto bazo sufu pena makasi donc bino boti komona bozomona bongo ndenge nzela vraiment bato ya nzela pena bazo souffrir po bakende ti na ngambo wana kuna kokele bongo kozwa poko sur transport mususu donc futi double transport et sika uti na likolo kuna na mabanza to pe na stuka kuna na pont ya mai ya Mokali et puis soka bakomi awa akisi lisusu alasu na droit ya kwa mongo mususu apesi pour akende bongo vers boulevard Lumumba. En tout cas population la reza na ngote ba mongo zomona na ngote moga na biso tozokende pena bandenge moko ya mwa kokoso mais tozomona toujours ba bloc ya mike ezo sala mapama na yebi ke toko sola yango susu mbala sima to sola pena population bozomona kaka réaction ya batu les bazoloba. Merci, on se retrouve juste après. Merci. Donc voilà binomo bozomona population ndenge bazo souffrir pena banzela oyo vraiment ezo sala bango pena pasi makasi ezo pesa pena kokoso ya kolonga bongo place bazali kokende bongo kobimati boulevard Lumumba ko le transport okende ba centre ville kuna okende ko sala ba misana ba pesa bango pena pasi makasi bino bozomona ba terrasse vraiment eza vraiment bien te eza malonga te yango ezo sala ke na mvula soke beti koto pena population bazo souffrir makasi banda koko zinda ezo sala pena bien te bo mona to kite to la no ba image ndeto ba TV za radio te de vraiment soki mvula beti tseka moke ba boato ye pena ba pirogue kota ba quartier bando kumba ba ko moto kutu moaleka kutu eza kutu te bala moto bazolela pe makasi koto population police azo sala tracasserie koto kuna ma ya mvula en tout cas pasi pe ma bino mo rande bosomona eto ba bino mais toza kaka
tout sur la population parce que TV eza radio tena na ba bino bolobi pete lobi tiboroyoka. Merci. Ok, voilà, bino bozomo na bongo population en tout cas bazo souffrir bazo kemba pena makasi ko sara na ku te bozomo na ndenge bazo tambola makolo ça te que pour bazangi mosolo mais nzelande ezate donc nzela eza vraiment bien te pour que mais ba futa bongo ba transport la bango normal ti ba koma la bikuke la bango to pe bisiko ni ba kende bongo ko sala ba faire la bango mais vu que nzela eza vraiment malonga te et yango bozomo na bongo population bazo souffrir donc koto pena ndeka ka frère na biso na otikolo baza pena belé soko pena 4 heures au monde pena tuluku ya batu ya ko sala ku te bazo kita makolo ba oti bongo likolo kuna bazo kitaka ko ya tikoto et makolo po bima grand boulevard kuna esiko wapi baza bongo transport ko kende ba misala misupe ko kende pe ba cop na bango komoni libulu to tiko la sabino libulu wana pena eza pena mabe makasi zo sala pena bien te population bazo souffrir car juste la libulu wana en tout cas ezo sala pena pas super mazo souffrir pena te et ngo population bazo tuna ba miso bazo mituna bazala na mboka nini te bazala wapi bazo comprendre parce que ata mutu moko tazo ko zwa idée pour que akosala nzela wana et comme bongo normal ba notambola bien population pe ezala malamu mingi ben pourtant to comme la bamoponami bino ne batali boso boyaka des fois population to peuple pour que batia bino ba place bozali wana we ba ke ba place bo vandi wana ezake non peuple ne mutatsaka bino place wana et alors faut qu'on appelle na souci et ça te ko zwa kaka bali benga bo tena ba poche na bino pour que bo tonga banda ku bo sala mambo bino boli ko sala place bo sunga bongo population pour que baza à l'aise ko futa abazaka na même commune mais azo futa transport ndambu ti a okende place oyo azokena en tout cas yo sala pena passe zo sunga vraiment te eza pena mabe ya pena mabe makasi tala population de bazo souffrir tala population de bazo lela tala population de bazo lela faut ko zana mitema ya batu faut ko zana mitema ya mawa faut zana mitema ko sunga population to peuple ya mboka bazala pena très à l'aise bana mboka bazala calme batambola calme côté takaseri ya bana moto côté boye côté tozo comprendre ou allons-nous le Congo donc éviter ce qui to kende wapi éviter ce tozo kende wapi ya bomo to kitikaka to sola kaka na population bala sabiso nzela bomo na nzela nenge komi bomo na nzela nenge komi négociation zelanga bomo na nzela route mokali azape na nzela moko e bebi ya ko sakala ku te ce qui vous le beti koto peneza la très dangereux pour na koleka pena donc ça la pena participer ma iso sunga formateur mais tobi que ndela ba nora TV za radio te bilili ne bomoni boye ya biso ya podcast total ma format partout et puis solution ko zoma pena no mbango mingi pour que population base la pena dans le calme nous bozomona on va travailler sur la sur le soleil donc maintenant kaka pour que bon ça bongo ba bilili kitoko ka ndenge za la radio on continue toujours ko s'abonner ko za pena malamu mingi et ko za la pena bien donc bino bozomona ba terrasse oyo ebusha yango siko ce qui vous le beti mai ko taratina ba veni mai ko taratina makadam awa ezala susu bien te ezala pena mabe ya ko sala ku tute ka ndenge za la TV za radio te tolobi tibo koyoka merci donc voilà ndeka na lobe na bino population vraiment baza na moi kokoso vraiment ya nzela eza pena malongo te na route mokali mbote mama mbote papa comment on est mama nga anto maseo mama na biso anto ba difficulté ni boza awa na route mokali surtout mingi soki vous la pene beti papa tozonyo kwa makasi ya makasi ndeti jour oyo uti koleka totamboli makolo moyen eza te biso tovotaki badepute mpo bakelobela biso kuna bazokipe biso te mokali mobimba ebebi il faut bolobela biso papa changement emonana tovotaki mpo changement emonana changement eza te il faut bolobela biso kuna bokita ntina dokolo libulu eza wana tokomobenga yango lac mokali donc libulu wana ya dokolo wana bokomobenga yango manzengele miso benga yango lac mokali biso tokomobenga yango lac mokali mpona nini lac mokali mai ezotonda moye mituka eleka eza te mituka ezoleka te totambola mako ndeti nga nauti ngaliema naleki nanga baopere ye totamboli makolo ti ferbois mpo nga navandi na ferbois loko bino boye toza bakongole toza na droit ya koloba changement emonana bakanisa mokali oyo esala bango nini gouvernement oyo euti koleka
bakipe biso te oyo mpenza toponi bato ya bien mpo balobela biso na mokali maloba na ngai yango. Ok, merci beaucoup. Ok, maman Otiko, ça li pena passé hein, mutaza na pota opération, ko accompagner les kinaye avec na pota opération akiti pena akomi kotambola, total la pena oyo pena papa yaka to sola papa papa pe aloba ni alobina bino eza pena passe mutaza na pota opération ake ko talisa pena ake tika ndeko na ye mais batamboli makolo na pota wana mbote papa mbote monsieur journaliste. Merci beaucoup. Ya biso podcast ko tala la route mo kalo pesa pe ba difficulté ko za malamu mingi. Bon, difficulté oyo toza nango na nzela mokali eza nzela nano eza malamu te. Donc obanda kaka coin ya route mokali poko mati kibunda en tout cas toza na difficulté makasi na nzela. Donc gouvernement aya kotalela biso nano nzela mokali oyo po nzela mokali oyo eyebani partout ti na mikila poto bayebi nzela oyo mais souffrance toza nango kaka ya nzela nde eza bien te. À part ça, biso mo ba congolais nde to lingani te so to linganaki liboso neti liboso boutique na ngai nazali koteka liboso boutique na ngai o ezali ka niveau na koteka salité nyonso na kokombola na kata boutique na ko boka na kata ka niveau nyonso yango eza kobebisa kaka makadam soki biso na biso ba congolais to linganaki boye penda salité ko kozala pena boye na nzela te po bato ma magasin en tout cas gouvernement aya kotala pena likamba bato ya ba magasin po bango ne bato baza kobebisa nzela yango makadam eza kobeba. Mais de côté là qui a pas peut avant que ba contiper bango ba ya ko sala pe biso mo pe population photos za rapena bolingo to pe to za rapena makasi ya ko sala misanet awa et to ko sala ka te gouvernement bongisa ko bande ko ba ya balonga longa ba tito ko za pena bien makasi yango na lobité congolais biso mo ba congolais to linganité pour pas même 2 mois ba yaki ko sala ba yaki ko kirer ba terrasser oyo pas même 2 mois ba kirer terrasser oyo mais yango yezongi lisusu pona nini biso ba congolais to linganité muta magasin koteka akozwa salité na akoboka kaka liboso magasin na pour l'état nde suivi ezate soki l'état zaki na suivi baza bato akokanga yango nde nzela pena nde donc ezo kobeba po salité ezo ya mai ezo kota na kati nzela ezo beba. OK, merci beaucoup toki bon réaction à papa nenga uti ko loba vraiment merci en tout cas eloko oyo ezo sala pena passe makasi bomoni bino moko. Donc sanitaire au Sarala Koutute liboso ya ba magasin baninga ba otsa ba matiti bazotsa ba matiti pour que ba terrasse ezo koma lisusu boucher. Alors vous la soki beti pesa rapena mo kokoso okomona mai ti na makadam omona mai ekoti na ba balabala e komi ko sala bongo to benga ba e ko provoquer ba érosion ba ndako pe ezo zinda ezo sala pena mabe makaje te sunga vomate. Alors tous la carte ba konzalete ba ko bongisa biso mona liboso na biso ya komona ekozala pena malamu mingi. Merci tozolo bakaka si bokoyoka. Donc voilà ndeka lobe na bino tozaka toujours na route mokali temoni pe ndeko na biso azoteka azodebré na awa mais côté ka bongo na potopoto za vraiment za pena bien te sika bosoto environnement za normal te. Mbote papa tala caméra komona ni komona nga Ismaël Mangonza. Ismaël Mangonza za vraiment mona koto oui na vanda koto na route mokali na avenue Batimba. OK, merci beaucoup. La difficulté ni bozalon à la route mokali surtout mimi ceux qui me voulaient beti pour ne pas les coller indi pe to mo banga pe mabe papa awa sombule beti mawa nzila mobimbe komi ko ebale mawa ta ba terrasse nyonso tout boucher bana bakomi bato bakomi kutu kokoya na kata terrasse donc mawa vraiment sombule beti bato moye batambola zate moto tout kobeba awa mawa na route mokali toza mama pe toza vraiment donc toza ma insécurité na mbula sombule beti aomona mawa pamba même yo moko olinga ko telema te route mokali vraiment mawa sombule beti ebale ande bale ba terrasse nyonso tout boucher et tondi moi ma etola ezate partout banini ba poto donc mystique moi te merci bien mais comment on peut côté ka pena poto boye côté ka place boye ça peut bien te pona bino mo sa place ya boye na typhoïde na sanitaire que maladie makambo ebele ko toteka na poto tolia na poto makambo tu na poto so tali bilamba surtout e baby na poto boye vraiment malamu vile ngwa kisasa kaka boye ba konzi botala no so likambo. OK, merci bien ndenge papa Otiko bana sur la pena ndeko la biso ya motara ya mbote papa. Mbote papa. Merci beaucoup. Comment on a Augustin Kalonji. Papa na biso Augustin Kalonda comment Kalonji Augustin Kalonji surtout vraiment bino pena mingi nde ba chauffeur ya motard na nzela oyo ba difficulté ni bozana pena awa na nzela oyo ya route mokali. Awa tozalaka na difficulté ya nzela kobima na kozonga kana nzela moko tozosenga gouvernement azwela biso solution na likambo
toza na pasi mingi surtout na entrée Monkali embouteillage nzela eza muke bato bazoteka na nzela nani wezeza te c'est-à-dire tozokemba makasi tosengi na gouvernement azwe biso pena solution na makambo de kotala pe boye bino pe lokola pe nzela ya Mokali ekoma na pe boye transport bino pe bomatisi transport otia yango na tala likolo tracasserie eleki makasi tozalaka na parking te awa na entrée Monkali tozalaka na parking te tosengi tracasserie esila na entrée Monkali bazonyokola biso makasi soki bakangi moto amende 100 000 mbongo yango nayebi te soki ekotaka na kese ya leta soki esalaka nini toyebi nango te. Merci bien donc bomoni na kosola pe na mama na bax ndeko akoki kobakisa pe liloba mingi pe na mpona nzela awa nzela pe na Mokali ndenge ezobeba bovivaka ndenge nini koto chef a opposition eza te tosouffrir makasi nzela ya malonga eza te donc bapolisier pamba na nzela neti nga na moment oyo baotiokanga nga moto baoseka nga 100 000 na sele eloko te mpenza parking papi akangi nga moto azwi apesi bapolisier donc bakoma okopere bapolisier na bato ya mikanda awa toza na biso na kimia te mena mingi nde nzela oyo soki mvula nzela awa totambolaka na potopoto toza na position te mbula soki ebeti awa moye totambola eza te tonyaka na potopoto donc awa so mbula ebeti bakolo mapango baza awa bafongola na batoilette ya kosala awa eza nango te donc soki mvula ebeti baprofite mpe lokola mai ezoleka bafongoli batoilette basaltila bango ekende na mai bana mboka mpe bazonyata yango kaka tonyata kaka banye wana toza na biso na ya oloba te tooloba siko nini tokanisaki kaka tokoma boye me tokomonaka tozokontinue na makambo yango me toyebi nanu te tozana pene ya kosala te tokodeklare epa nani. Merci bien papa nini okoki kobakisa en tout cas nakoki kobakisa boye parce que biso awa na route Mokali ça ne va pas papa. Premièrement nzela ata eloko moko eza te nayebi te mboko bakonzi bazali ou bien baza te en fait nalobi lisusu boye vraiment bapolisier ndenge bazonyokola bato awa incroyable biso na minute oyo tokozwa sikoyo devant po tobanda oboma policier asali buzo bato bomi parce que en tout cas eleki bakomi na kanda makasi trop c'est trop nzela bodinda na mai bandaka onene ezodinda kotosi bapolisier bazotrakase bino ça ne va pas papa journaliste en tout cas nzela ça ne va pas bapolisier okanga ça ne va pas biso moko tojoue le devant tokuti policier na infraction moko boye akangi mutu sa infraction tokoboma ye l'état boyoka likambo parce que eleki trop c'est trop. Merci bomoni population ndenge bazolelaka makasi parce que nzela eza te donc tala population bazouta bongo likolo bozomona population bazouta likolo bazoya pena tellement ebele nzela ya malonga eza te donc matro ndenge ezalaka mbote chef moti comment on Victor. Merci beaucoup surtout bino pena ba chauffeur oyo tobenga bongo na kilelo bawewa nzela bino koto jenenge banda batina suka ti suka nzela pa ete twaka na mabulu tenabo tokemba mabendo mo transport na bo chauffeur siko bosala pe na kwa ma transport pona ne banzela za mabe ndewe automati transport pona nzela ete ba mama bakemba fort buluke ba nzela siko bile pe ba chauffeur bokoyo kana pe ka botseka ba nini ka normal moi de ça bon alta biso de la bête kuna ndomo ya libulu ma weza kuna munela ndawa vole ka kuna mwaona uta pass for kuna libulu ma wezala ndawa mbila balengane bele for la libulu ala. Merci bien ndeko yaka to sola ekozala pena malamu mingi vraiment mbote ndeko mboti uvandi yokoto soki mvule beti pena ba difficulté ni bozano ana route Mokali nzele ko mama makasi nzele bebaba mais aba chaîne boko telema pe bobongisi pe ba venir na bino bobongisi pe ba quartier bozala malamu mingi sa mbala bongisa ebongaka te karasere leki makasi ba policier a déranger biso en presse policier moko mone jipe atanga choc il quoi de ça le karasere moi ezate il quoi de ça atanga choc le longa tikana choc ya CP là ligola point césar beba pour ça la ka nini pour atanga choc ça ka côté karasere il quoi de ça senganga de ça chauffeur à moto ngana la serveur ngana chauffeur to buto na bula ligola de ça atanga choc ya senga biso de ça biso mbongo ati ote beba lukabozonga je biso mo biso pesa mbo chaque jour comme on est JP ça là na bateke
atianga sholi kwa desa. Ok, merci beaucoup. Là, on va parler ça l'autre fois. Et bon, on est là, route Mokali. Donc, route Mokali, vraiment, ça vraiment bien été. Donc, vous, là, ce que beti awa, au moins, maï pene outil, pene likolo, zo kita pene, zo kita maï en vous là, zo bebe sa pene nzela, route Mokali à la population, bazo, le la vraiment makasi parce que banzela, ils ont malonga, tebino, bozo, mona, belé, tout le qui a bat bazo, utakuna, et puis transport, ils appellent likolo. Transport à l'école, babi poto kusu to komi 4 heures soko pena o mona pena population bazo ta l'école ko ta ba suambanza ba kimantseke ba suka kuna tiba bima awa na boulevard Lumumba pour le transport qui va faire na bango donc pour a dépasser ba transport belé mais azara la même commune bazo futo ba transport belé on dira comme déjà musika et ils ont ça pena bien tandis que tozo mona pe mboka pe zo ta mola malonga te ba mosolo vraiment ezasa vraiment te population bazo souffrir ça la coûte mais bazo kenako atina suka en tout cas to senga vraiment to beta pena c'était ko la pena nzela o ils ont appelé dans les miels pour que population bazala et malon pena donc tolobi lega tolobaka donc voilà maman o baksa nini ngai na sepela na liboso na cha classe ofele bo hôpital maramnyoso loko ndebo mabanzela feza te bele muto obima boye akota boye ba terrasse ba fulu wana ba maladi e ya biso na nzoto nyoso ana ka pasi ka réseau baksa mboka to tsenga bongisa so nzela to sala bien la vie ne esengola na mukonzi ya mboka donc ndé maman so sala cop na bo ya kotambola pena mai na yo so ba mbula pena beti boza la difficulté to dinaka na ba poto ya salité uta na ba terrasse e ko nyata biso na makolo salité penza ok merci bien bon ndenge mama utikolo ba donc nzela ya route Mokali ezo senga pena ko landela yango ko bongisa yango pour que population bazonga pena donc le calme ndenge bazala ki ko zala pena ya mala mingi na so la pena papa na biso la moni ye paza mona kotoka to sola mbote papa mbote comment on papa comment nga papa Luza ya Kanda Pierre papa la biso Luza ya Kanda Pierre ça mona koto papa te na pa na Kimbanseki ya route Mokali te na Kimbanseki ke ya quartier Bipiye là. Ok. Na bien la voilà donc j'espère que histoire ya route Mokali nzele zaka beauté mais tezo comprendre tes anines. Kasha ko kasha tuka ko comme on a passé à voir nzela bezali na mubulu poto pai to koleka biso ku to batibiso to tiaka bana batapata bien nzelo to komi ko tia batapata mo kaka ya mai yango na bana ko tenga na gouvernement penda dia so bala balu to. Donc pour la tamo sapatu no bien ozobanga kolate yango pour la poto. Ah tozobanga poto. OK. Merci beaucoup bina ba état ke ba mikolo message li pena boko ko lancer na ba autorité pour que nzela o vraiment ndenge komi boye mawatro. Message toko ko lancer na autorité en tout cas ba bongo la motema makati pona baya ko bongisa biso penda aw. Bata na motema momoko ko ya malamu pona koya ko bongisa biso. Okay. Merci bien ndenge papa utikolo ba ko ya vraiment ko bongisa pena ko sala malamu mingi papa nino ko baksa ngai elo na baksa to ala pasi fo route Mokali eza route ebani chango mobimba et puis route Mokali ba commerçant ba leka kebele mais elo pe ta so pasi to na route mo ya malamu ne so lukeza mais poto oyo buku mesa kutu ba tia so kimbache to ebi ete to ebi lupango na ete ko tabimela ka to ebi te so mbule beti awa o kana passe na muto bola ti propre mais so komi ka place so muto mano baby to papa buku mesa to kimbache ko taza ayo ka tusa bana kimbache ya route Mokali nzeleza te ye batake po alandela ba nzela na ye ya changu ya route Mokali pe alandela ngo ko na kati ya kimbache ke ba sola na biso kutu koloba te ole ba ko fongola tanzela na route Mokali o ndenge e koma ngambuti bango ba koya ko fongola njate bango ba koya liboso ya chauffeur bakangi moto chauffeur asalini bango banda ko mela te chauffeur banda ko beta chauffeur ko ya kawa to ko mona bakimi to pesa rapport to za solution mode solution za ba fongola biso route Mokali o to ebi buku meta te bana to bota na route Mokali o to ebi ete papa Fati beto kaka bana route Mokali bale to ebi buku meta te balu ke so buku mesa waza ke mwana ya kimbache ke mwana ya chao po akoza na susi ya quartier na ye ta ba biye ba gombe wene ezobonga ta ba buku mesa wa ba susi ba quartier na bango ta ba kulumba le kulumba koma koleka biso na oza kuti moya kala e bana lelo te to sengi bena papa Fati beto ate emisa buku mesa biso ya route Mokali
alandela solution na biso tolembi kolata babuti lokwa na mboka oyo eza ville tokolata babuti bongo ta oyo aza nango koloba yango wana. Merci beaucoup boki ndenge lenga otopesa message etake kongomani auti koloba vraiment nzela pena la habité d'akoye kobenga ngo na kombo nini kolandela pena nzela ya route mokali kobongisa yango kozala malamu surtout bana bazokende bongo baetandaki bazokende bongo bakelasi moyen kutu ya kokende vraiment te kolongola ngambo wana koyaka boye difficulté za pena makasi difficulté za pena makasi bazo souffrir mais ndete loba kaka TVZ radio te tolobi si bokoyoka. Merci bien mbote mama. Mbote papa. Comment on est maman? Comment on mama Tondo? Mama Tondo vandi kotoyo. Na vandi na route Mukalia. Merci beaucoup batu bazolanda yo. Beteno lisolo ya route Mukalia. Papa biso rotonzele zati yo mota nonzele on a position ezali. Dernièrement mbule uti ko beta mai tina luketu nzela ku pya olekeza te dans to sen na chef de l'état pena to sen pardon abongela biso nzela po toza moya koleka dans nzela pene zate bana ba oke ba classe bazodindela ba mai mwana oke classe ko ina poto poto dato aka na souci chef de l'état abongisa biso ka nzela pardon pena abongisa biso nzela abape kotala pe ba konzi pe ba kosala no misala ndesi ba mai lokoko ezokota pe na ba fini ba terrasse de komona kuna ndenge ndeko je sorti ko sala biso kuna bazozo ba sachet bazoboka ba terrasse mais tanis ba ko bongisa ngo ba mai tango zo leka ba terrasse ko zala bien. Population peut bien bozo ndesi fulu ozi fulu et ko boka la terrasse est-ce que les conditions là penza malamu eza mabe po biso mo kaka ba konga to boka sous santé na terrasse tande ti bo terrasse ezate sombule beti mai siko ele kanzelani ele kanaka apo terrasse eza ko kangama pasalité ba milangi ba chasser ba biloko belé dans to seni pana l'état avec la biso ma pona nzela o abongisa biso na nzela ata na situation nzela o to vivre mabe na condition nzela transport comme pasi to comme tambola makolo kasoko batumo baza ba village pour ani transport comme pasi nzela ezate ozala mona yo mais ozotambola makolo mona o mais transport ezate ba chauffeur a moto ba komika 2000 3000 poani pour la situation o nzela yango bango pe ba tie moto na bango na pui wana o nazaki na okana lobaka yango wana. OK merci bien ndeko leme pa ko bakisa moi liloba soko to les apena bien moi na mokali ya lo bela les apena qui ko makasi donc voilà bino bozo moi na vraiment en tout cas population bazo souffrir pena makasi parce que nzela eza bien te nzela bien te na meka ko poussa na kuna liboso bino bozo moi na nzela pena eza malonga te nzela pena eza mabe bozo moi na kutu ndenge tozotambola na otambola na kenge na otambola pena kenge kaka ndenge zalaka voilà donc nzela pena malonga te bamituka minene pe kota la route mokali bamituka minene mais nzela eza malonga te nzela eza te nzela te soki vous le beti bazapela la tracasserie ya makasi mota bino monde to sala musala kaka ndenge zalaka on se touche juste après merci. Donc voilà mbote papa mbote ndeko comment nani papa comment ngai papa Jean papa Jean vandi koto na vandi koto na route kuna na ngamba po la route mokali o na vandi na babala o. Merci bien to ko za histoire ya route mokali surtout ce que bamvula penezo beta zo déranger bino makasi bon na mbula penza dérangement libukuna liboso libuluma no benga libuluma nzengeli eza ko buka na makasi en tout cas soko bi route oyo eza ko futa ma 300 francs normalement 300 francs 500 francs pour le mettre comme 1000 francs 300 francs na kolonga wapiti kolonga ngamba poti okomi awa zaka 300 francs soki varié ka ne zaka 500 francs mais pour le mettre comme 1000 francs c'est que so longo kuna 1000 francs pe ba demi terrain o longo kuna komi na mai wana bokiti o futi 500 o yesu na ngambu oyo futi 500 komi Pascal en tout cas place on ezo boma makasi so mbule beti nzela ezate deuxièmement pe o moyenda ngeza awa oyo kutu mako lobelango ezate soko moni boyo okoti kutu na kati awa kutu no so okoti kutu kodinda baswanaka te babongisaka te soki mbule be o moyenda otema po deju mbule beti te soki mbule beti même atotelema te okodinda en tout cas et c'est route mokali eza na entretien te mais loko kako baso bayebi soko komi liboswana takaseka ya mbongo route mokali loko bayebi kaka kozwa mbongo baza mbongo pa banani pa bato ba chauffeur to banani basoda so pousse bosomo na kanga sima mbongo mais eza na entretien ata mukete na route mokali o nde omona baba ezaka awa entretien ezate nzela ebebi soki bakonzi bayebi nzela bana susa population bameka koede kobongisa biso nzela oyo
Ok. Merci bien papa nenge papa Ochoba. Maman ni okoko bakisa na papa Ochoba. Na lobi papa babongisela biso nzela kota mokali ebebi nzela mabe makasi. Maman na biso uti na ngambu nini? Ngana witi zigda na bando teka karoti siko na silisi yango na zongi ndako. Zongi ndako zala ngambu ya pon kuna? Naza na ngambu apo na zoke na nga pe makolo 1000 fois ko fute zate yango na zongi na nga makolo. Yango zoke no male mbeka ko matinda. Soki transport zaki na ba 300 fande zaki longo za mutuko awa tina ndako. Na lingi na zona nga transport. Yango wana na lobi na nge logo te koma na nga mama do. Ok, mama do asengi babongisaka ka nzela. Babongisela biso ka nzela. Ok. Merci bien chef. Okoiko baksani na ndenge tomoni pena route mokali en tout cas merci ni okoiko baksa. Bon, merci papa journaliste. Awa ebela olobezate parce que biso awa elo tozo tunisama makasi pona makambo nzela. Nzela na biso route mokali ezaka nzela moko ya bien mais pour le moment tokomi na suka ya ba direction nyonso ya mike ba route nyonso ya mike route etikali pena na divagation za route mokali awa na biso community shida ba police kokufa nzela epa na bango community bozwi na bango bomengo na bango donc souffrance biso ba population tozomona ekomi nango ba bien faire ya la police banda to kota na mokali o déjà to botami to koleli a na mokali to tia komona événement o te mais o to comme mona ngo mikolo yo tozo voter ne tozo voter te batango tozo voter to mona impact mo bazo sala biso te biloko ya boye pena eza biloko te biso to ko sala est-ce que gotambola na kata ba poto boye ba téléphone bazo beta biso na ba butu a ba 18h 19h bazo botola ba téléphone bazo botola ba mbongo donc eza passe pour na biso na tongo ba 5h to beti police awa jemi o ya passerelle 5h pena bazo banda okanga ba moto 5h bazo banda okanga ba mituko nga na za chauffeur na fani na basula comme na nga pour chansar donc biso moyen ezate awa ekomaka ba moto mituko to koma bula biso libanda moto na moto moyen ko tsa mutuka na entrée na route oyo ezalaka sute nzela nini ya malunga yo ko tsela mutuka to bando bula banda Pascal Gibunda nzela ekufa Gibunda kuna nzela mituko ekota sute biso no to bima biso libanda de route mokali koma tala population nyonso bazokena bango makolo zaki volonté na yote road ma boulevard zaki na besoin o aider population boza ngombo to moko mais fike nzela malonga te yango bimno libanda yango nande. OK, merci beaucoup Mbote chef. Merci nzamba salima ngolu nde boyema na point oyo surtout point oyo toza awa biso to vanda pembeni awa to teka ku a qui insécurité eza makasi do aux environs 19h soko komi awa mwasa kolega na saki te tozwaka te intervention moko te oyo ko défendre biso ba originaire ya veni Kingabwa na point oyo botombe o donc sikoyo banani basalaka misala wana bakulu na to bamiyibi to banani donc eza awa eza lokola ba sélection ba utaka misu ba uta ngamba point ko uta ne masina utu wapi retrouvaille awa point oyo bamona kete bako maltraiter batu donc biso to mona ba soda na misu kwa na moyibo na butu boko luka intervention boko luka ta numéro ya proche o ko intervenir bino to mona kate donc eza l'état congolais ma atteint la biso likambo route eza na insécurité moko impossible donc to ba ce qui vous les beti et bon makabino et en plus aussi na sécurité et na insécurité sur bozala ngo ya ba miyibi et puis na banani na ko koloba donc insécurité ya miyibi na tracasserie nde lenga na point sawa effort moko eza te mutu ako défendre biso aza te surtout point auto za sol zuka boulevard si o koma na 3e avenue wana na butu amutu akolega na saki te so leki na saki alokwa oye kokabela ozomona donc mutu ate ya biso maka so mwa okeno botombe ya biso tosepeli makasi mpona ki insécurité eza awa. Merci bien Yassir Bayoki ndeto baka TV za radio te en tout cas boki bongo population bazole la pena taneti place na telemi awa poto kutu abiso ki voulez beti vraiment ezara pena mabe makasi donc kana ba bino TV za radio te merci. Voilà to sur la pena papa na biso Mbote papa Mbote ndeko journaliste comment est papa ngai na bengani na kombo ya Manyema Faulu na route mokali esika wapi nga naza kovanda na libota na ngai
na banzi ete namoni bino na route Mokali nayebi te makanisi nini botamboli na yango. Ok, merci beaucoup Motuna kitoko makasi papa. Mingi toyoko lobela pena nzela ya route Mokali. Ça tombe bien le cause pena chauffeur, on appelle moi na kotoyo. Obeta biso pe moi lisolo mke ya route Mokali parce que vous la soke déranger bino les ala pena passe pimi. Merci beaucoup ya mona loba pona makambo ya nzela. Nazalaki kosenga ete boya mukolo mbula ebeti. Yango nde elingaki epesa bino moko témoignage ya solo koleka oyo nga nalingi naloba. Nzela oyo eloko ezoboma nanu nzela oyo nayebi te tozalaka na bourgmestre na nzela oyo na quartier oyo ou bien na commune oyo ya Kimbanteke mutuna na nga nanu yango wana oyo tozali kobelela liboso ya mikro epai wapi bakonzi baza likolo bazoyanda biso pe mboka mobimba ya Kongo bazokolanda nzela oyo na babourgmestre oyo bazopesa biso toyebi te bazali incompétent par rapport ya nini po awa nanu toza na bataxe ebele tofutaka na nzela oyo bataxe ezali ebele baservice eza ebele me bambongo wana oyo nyonso wana ezokoka korépondre te mpo nzela oyo ezwa mwa solution bambula na bambula toyebi ete mbula koleka tolobelaki makambo ya banzela oyo ya mobilo boya tozalaki na bajournaliste mosusu mpe bayaki solution ezwami te me napesi merci nanu komona bino ya mona pesa explication ya makambo etali nzela oyo soki ezali kokufa na lolenge ezaleli terrasse eza nanu te terrasse nanu oyo ekomema nanu nzela ya mai eza te ya mibale na bandeko oyo baza na bamaison bazoteka soki oyo avance liboso kokoma ata niveau ya kini keso komona nzela eza malamu mais soki oyo avance na entrée oyo ya route Mokali okomona nzela ezobeba ntango iso ezali nini eza par rapport ya bacommerçant oyo bazoteka soki basilisi koteka na bango na pokwa esika na bango ya poubelle ezalaka nde na terrasse soki otali na ngambu babanda kosenga na journaliste na cameraman bakomema biso mpo totala nanu epai wapi terrasse oyo basala pembeni ya nzela yango wana soki tokoki kopusana na yebi te. Merci ekozala pena ekozala malamu toke na biso tozopusana ekozala pena bien yoza na mutuka tokokita na biso ndenge wana tokoma pena esiko wapi papa akopesa biso pena explication normale nazobinda na potopoto voilà tozokoma esiko wapi papa azolakisa biso pena terrasse wana merci beaucoup à Montréal José Mbungu voilà tokomi awa totelemi nde likolo ya poubelle te me toya likolo ya terrasse eloko bomoni oyo eza terrasse alors lokola yango eza terrasse mai oyo ekoki koleka likolo ya terrasse na kati ya terrasse ezoleka likolo ya salite oyo bazobwaka sikoyo mai lokola ezotonda awa yango nde ezomenase nzela na biso kobanda entrée ya route Mokali ti okende kobima na kini kese okomona nzela ekabwani quelque part wana eza à cause ya nini terrasse nanu yako tema no boza pena à l'aise papa nali pena ozala très à l'aise voilà makasi ezokoka te komema mai oyo ezowuta kuna likolo po eyende obwaka ntina terrasse po emema ngo kote ya kalamu ezokoka te terrasse eza moke makasi par rapport ya nini salite elo bourgmestre ya Kimbanteke nayebi te papa bourgmestre nayebi te babourgmestre oyo baopesa biso salongo esalamaka te samedi ezalaka ya la police aye mama apesanga desa mama mpe akomi mpe teti moyen sala salongo eza te mamama na kosi bamama baza wana baa batémoin terrasse oyo epesi biso pasi yango nde eza cause ya kobebisa nzela mpe mai oyo ekoleka na terrasse yango nde ezokende komenase umela na kati ya nzela. Merci papa journaliste. Merci bien toujours avec l'éclaircissement pas papa na biso en tout cas tozomo na terrasse au bozomo na toza likolo nango awa eza terrasse eza pena terrasse alors population pe bango pe te kotala pe boye outi kopesa likalisa malamu mais ce que bino moko pe population bozo so biloko ya salite bozo bona ba terrasse oyo mona terrasse zo koma pe boucher
Merci beaucoup papa. Problème oyo ya population bazobwaka salite tozotala na bakomine mosusu biso mpe lokola bamonta totambolaka lokola biso totambolaka tokendaka mpe bakomine mosusu sur 24 communes tomonaka bapoubele bainstalla bapoubele mutu akosomba mai aza mutu akozala bimi distance awuti peut-être likolo kuna la police na ngomba ayawa aza na ndeko te akosengamela mwa mai asoma mwa eloko akolia me ntango akotala esika akobwaka chasse wana eza te ya kobwakela ata galon eza te oyo ameleli mai akosala nini akozwa na ye azwi nini abwaki epai nyonso alingi omoma wana ntango azobwaka okomona bapolisier bazali baservice mpe eza ebele na Pascal awa me okomona peut-être mutu abwaki bongo omeki koyebisa ata soda ke papa tala mutu kingani aza na kati ya mutu kabwaki eloko boye me okomona kosinterese na mutu wana te komona bakolongwa pa inde totika nanu mpo nga nazokumba moto me okomona bake kokanga mutu oyo asali eloko te ale bakangi oyo jeune aza na suki ebele par exemple bakangi ye me batiki mutu oyo asali infraction ya mabe biloko wana toyebi te makanisi nini papa journaliste oyo biso tokoki koloba mosusu eza te oyo nazalaki nango makanisi yango wana. Ok, merci bien papa ndenge papa sauti koloba en tout cas ezala pena bien makasi donc osema pena population kolandela pena à traiter awa ekozala malama va ke bakonzi baya kosala yango ekozala bien. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà bino bauti ko kabongo réaction ya population moko la moko ndenge bauti ko pesa bongo awa ba difficulté bazala ngo na route Mokali donc route Mokali en tout cas nzela mabe ya kosala kuste bino bauti mola ndelo bala bino ka mettre fois TVZ radio te to kita pena to l'accès bino ba bilika ndenge zalaka. Un grand merci à notre internet na biso et ba abonné na biso na confiance bozo pesa biso na ndenge bozo pesa biso ba coup de pouce ya ko sala bino mosala toujours kitoko ba remarque bino ba conseil bino et ça l'appelle bien mimi moko lelo toi qui kolobela bongo nzela ya route Mokali donc route Mokali vraiment nzela ezate TV eza radio tene ya lobana bino kaka nzela vraiment ezate. Merci beaucoup à Montréal. Je suis Mbungo avec Antemo, votre humble serviteur, votre humble présentateur Watakin Pekat, le lion de la presse congolaise. Ndeto Bakara toujours Exode 14 et puis na okene mimi pena ko remercier donc les trios d'affaires. Un grand merci à vous. Pourquoi pas saluer donc Mère Boss, Maman Laura Chou, Moutala la livre sterling na dollar na poche car zalaka. Et pourquoi pas remercier mon vieux Charlie Wayungu ya Mama Koko Matatima depuis Canada. Ndeka Babagara héros de l'ombre mon vieux Charlie Wayungu. Un grand merci à vous et puis tous les amis de Watakin Fakat. Allez l'abonner trop. Bon s'abonner. Bon liker, bon partager tout ça sur page Facebook, tout ça Instagram. Numéro Zana plus 44 Bengi. Pour nos conseils et qu'on appelle qui toque plus de 140 ans dans Mokoya ou Limoucheni et qu'on appelle bien makasi bon s'abonner massivement à la chaîne Abino et qu'on a bien côté l'émission qu'on partager qu'on liker bah commentaire c'est tout bah remarque bon comme la biso hein et qu'on appelle malamu mingi qu'on appelle bien dès toi qui le la route Mokali et qu'on l'accès Abino nzela ndenge population ba souffrir vraiment bazala ba transport nambu na bazala mosona bango bazala awana commune mais dépasser déjà 5000 francs. Bon, si on kende aller-retour à Osora Nengeni puis balobi koto kuso comme 19h zwa saki na yo bomba yango zwa plan na yo tsango na poche soko tambo na ngo boye okopa te limo lokola ba beti yo soki neni eloko limwe chombo biloko tezo bunga ya osala ku te mais tobi ke mbala sima to zonga susu na to lobi boye si boko yo ka za bien kosunga population. Merci à vous. Internet na biso bon continuer toujours s'abonner bon compartir dans la balabala donc bon continuer toujours s'abonner cause à la malheur mingi. Merci, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu to pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa